Kolele koma koseka yokele. Ah, hier quand tu peux la finga nani avant ya longa pe na operation na finge pe sani. Et comme si on était là au moins normal. Mais si yo comme ça qui est anormal net biso ndenge tozala déjà que na banda na longwa wenge musique à maison mère ti lelo. Oyo kanga déjà interview moko bokino na so dénigrer les rois de la forêt. Et sous nzembo wana Diego musique et bendi li sous et pesipe li sous souffle pas ya maestro Fabregas. Ozo band tulongwana tezu mokolanga ezala ngemo lili et bendi li sous. Bazo attend ko yoka préambule ba comprendre que message wana ezala ki fort. Yango na moni message wana banda na lobaki yango na yeko sala na yeko bweta wana non vocal na pesa baboti no nini ezala déjà leki. Bonjour, vous êtes internautes, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous êtes si nombreux de suivre cette belle chaîne Concept Audio. Comme je vous avais promis qu'aujourd'hui, j'ai réservé pour vous un artiste très talentueux de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas du monde s'il faut dire la vérité. Lui s'appelle Miel des Sons. Avec lui, on va devoir parler tant de choses. Pourquoi pas après un pile qui est déjà sur le marché. Bonjour artiste. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Donc, je vais saluer tous les louchoises ou des louchois. Donc, partout les gens qui vont nous regarder. Et puis, je dis meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux, je commence par vous-même. Donc, voilà. Merci donc à toutes ces personnes qui nous suivent en ce net moment, sans oublier mon cher père, colonel Nyombo Kitenge, à côté de l'Est, je te salue, Ramsey, Kinzondi, le millionnaire, on est là, on travaille, on est ensemble. Mais de son, tout à directement, album Ebimi, préambule sur le marché, tant Yomoko Fanzi, aux auteurs la évolution, tu te dis aujourd'hui, ça va, tu suis arrivé? Réussite totale parce que artistiquement parlant c'est une réussite. Donc c'est d'abord au Wanande tous avons besoin plus que na téléphone nanga soko tali ba message na ba commentaire critiquo bazo salanga ezaka félicitations. Donc, félicitations. Et moi-même, je me suis dit, non, bon, est-ce que Banda début album moi tina souka critique exacte. Donc, balobi non. Artistiquement parlant, kitoko. Et arrangement, tout, et puis âme, na ba texte, na maloba oza na kati. T'as pas touché na ba insanité pour épesa yo makamoume, ozozo makambu kaka na ma composition et puis musique son. Voilà. Merci, Miel de Son. Alors, Rosa, grand chanteur, Bimisi, Ibaninga Bimisi. Est-ce que Kotala, Bimisi, Baninga Bimisi, Ozuba vraiment que non, je garde ma place dans la musique congolaise? Oui, j'ai ma grande place et tout, donc, Nazana fauteuil. Oui, Nazana fauteuil. Parce que tout confondre était buzz na musique parce que c'est des choses différentes. Donc na place il y a musique, il y a la bonne musique et puis musique ils ont défendre culture na biso ya ba congolais, ils ont défendre pe rumba na biso. Donc fauteuil nanga monene za na nazo vana nazo nyolisa na Congo kitoko. Donc j'ai ma place. Oui, fauteuil vous faites allusion à quoi? Je comprends pas fauteuil nous avons. Vous kanisani, vous pensez nini? Non, je suis en train de penser à ma place seulement. Je suis en train de penser à ma bénédiction oyo nazo pe na musique et puis pourquoi pas na travail au nazo sala et puis ndenge batu bayambi yango. Donc je pouvais pas aussi continuer sans pour autant dire merci na bandeko nyonso bana Congo mobimba bana Lubumbashi bana Kalemi bana Kolwezi surtout traverser tout côté penda monedi tout Chikapa Kabeya Kamwanga ba nini nyonso Ilebo Mbujimai
Kinshasa, Europe, partout dans le monde, ndenge boyambi disque on a préambule. Donc bon continuer toujours à abonner à la chaîne YouTube Nabiso Miel de son officiel pour na ko rater parce que le clip déjà est dans quelques jours, donc la semaine où il y a les 15. Merci, vraiment merci beaucoup, merci beaucoup. Je sens que Matoi a mourir à bonne musique, Matoi a congolais ezoko sa souti. Erba yoki ata olobi ke naza munene lokola nzoko. Mais ceux qui ndeke moko ata ya mukiebo ya yembi mélodie neza kitoko bazo yoka yango. Donc ndenge kaka bayoka kutu ba Vero Chiro, ba yoka ba Kinkester, ba yoka ba Jibin Piana, ba Weranson, donc batunion so fali pour pas faire rigoler tout le monde. Ndenge pe bazo yoka caramel de son. Vous voyez, donc parce que ba bandi pe ko yoka ngai kala nazo sa ba solo vocal na ba valeur ba chanson. Na sala ba chanson ba fait de détresse, on a dédié en vient en clet kabe ya korino plus important que l'école temps. On a outi ko yembele sous pour la 3e fois. Vous comprenez? Donc tout le monde est d'accord, et c'est pourquoi je dis merci. Ouais, ça tombe bien. Autant que Bakombo et Bagran Rochero, ça tombe très bien. Miel de son, Papa Wemba, Akumisayo, Weranson, le Tumba, et d'ailleurs, coup de Tumba, Beta Guitar, Miel de son, Yemba, ça fait du bien. Alors, tant que monsieur sur l'album Nayo au préambule, est-ce que aux autres, vraiment, que non, c'est la fierté de Viona, parce qu'il y a un grand chanteur. Yango ne la linga sala. Sur le album on a préambule de comprendre que non Miel avait vraiment envie à honorer ba grand nom ana donc ba grand nom ana oyo lelo nzambe azwa milimo ya na bango misusu bazana biso donc ezala ba kulutu ezala ba liki ezala ba collègue mutu nyonso aza d'accord donc na défendre bango soko yoki ba titre weza wana yoki ba sarcophage yoki ba aller sans retour yoki ba explorateur on a embellevé na Bonaventure Ngobo yoki ba bongo yoki ba nzemo na mi venanga fofo konze le bulldozer ozo comprendre au monde que ba travail eza ba dimension à likolo makasi. Merci, bien de son. Nous avançons dans notre belle chaîne Concept Audio. Merci, merci à Banal Bumbashi, Club Nautique. Vraiment, tous ensemble. Alors, bien de son, rien n'empêche le bel préambule, le belango avec le temps, tous au coma. Bien de son, aux grands chanteurs, au Kanayibi. Mais, au Bandar, il y a Black Story, Bandakala, c'est un que va venir le go là-bas, Tchakou Mochua, Tchakou Mochua, et puis Smart Dizo, oui, c'est son manger, mais vie alors. Et bah depuis là, bah sérieux là. Mais comment on a su que on s'est bien informé, hein. On a un journaliste, donc avant le artiste, le qui d'abord quelque chose par rapport à parcours nae donc sur autant ce mato dizo on est à quartier Yolo donc Yolo parce que quand j'ai étudié à Idiofa après Yolo on est aussi la musique professionnelle après wana mutuso au échappé autant à TV nanga desimbwese na leka pe moi mokepa na quelque temps na leka pe moi quelques mois na first class Viva la Musica et puis venanga l'MPLA génération A Wenge Musica maison mère les Miel de son et patron à les abeilles et puis na ba poulet naé donc yango to travailler to pesibino l'album préambule quoi donc les premier album nanga oyo na osenga bo consommer yango vraiment donc bo consommer donc mais surprise ezali ebele na kati album wana parce que erboyo kika ba audio ndenge pesi na ba dimension na mesiko ba vidéo pesa na ba surprise oyo mokili ba auto ebele ba okamo ba ondimati donc c'est un peu ça na linga na kuzonga ça. Oui, donc c'est ça donc Bandakala on a koyemba back story wana maintenant to zero ka collègue nayo pour ne pas citer son nom ici c'est pas important. Collègue nayo kolobake na maison mené bolaki wana c'est-à-dire que
et nous avons recadré mieux notre chanson R Moko Boé, donc ambassadeur, au bâti ambassadeur de la jeunesse congolaise. Alors que yende mutani ko recadrer mieux notre chanson ko yo kisabino comment ko yemba, mais tandis que on a eu bio depuis Black Story, on doit parler déjà voix. Alors tombe le brandingo wana pour définir ça kanini. Peut-être il peut être très mal informé ou bien ce sont des ignorances de balobaki. Quelqu'un au hasard ignorant ako ignorer na ba valeur ya bato banini peut-être tango ye azoka okana mongongo mais bazo pesa force na ba cœur bazo pesa force na donc ngana linga suko kota na ba stade wana te pas ce sont du n'importe quoi parce que tozalaka pe biso nyonso na ba podium mais papa wemba ye apesika ngambongo alobi que c'est toi notre relève donc il a pas dit que non c'est vous il a dit que c'est toi notre relève donc il était sûr de moi de voir que voir on a zoyoka parce que lelo yoko oko lobate que vie beaucoup nanbu donc on les a ba jeune mo ba complexé o balingaka que peut-être que zo règne nyonso ya mokili et ça ba preuve moko te que non lelo soi-disant zoloba parce que quelqu'un o bazocha ambassadeur est-ce que ba kotaka ba De la jeunesse. Ba kotaka internet bata la comportement na e il faut beaucoup taper internet bota la comportement na e donc moi je condamne avec force na organisation na ezala nationale ou internationale ba pesa ba titre et pas ya bato baza ben sidik vous voyez donc des insensés na koloba donc des gens qui donnent pas de bons exemples aussi na jeunesse ango donc parce que jeunesse na biso c'est yo ko apprendre que jeunesse ba exposer ba nzoto ba maman na ba internet quelle jeunesse les Ambokani, les jungle. Donc moi je ne peux pas entrer dans des histoires là. Ce sont des jeunes qui sont là au balingara ko sala ba matuvi ko luka ko dénigrer ba misusu po e sala neti oza likolo ya bato nyonso mais na likolo ezanzambe na seza l'état et puis na musique oyo eza neti ventilateur ozopande baluka so epesi mopepe koto lobi epesi kuna donc champion ezalaka te parce que soki champion ezalaka na musique oyo mbele tozomona bajeune yango ndenge ozoloba wana oyo alobaki alakisanga koyemba est-ce que abeti stade de martyr abeti stade de martyr yango napesa ye bango défi nalobi ke non oleki koloba ke non ngamu nalakisaki miel koyemba ngamu na banda ye ko coordonner koyemba na ye Chali baya ke nazobeta stade bo komona nga na ocha nazwa déjà tata Raphaël na senga pe na bakonzi ya mboka ba o ba coordonnera nani tout et tout donc ndenge album ebimi bomona ngo lisekité en tout cas bomona ngo lisekité soki kaka batongo yozoloba na ba oser kaka ke non o nga na Cheli baya na Vélodrome na Cheli baya na martyr nga na chena tata Raphaël tout luka to tiango même jour pour to comprendre nani alakisaki nani azana makambo nani parce que ko sala ko bima liboso to ko sala makambo muto liboso ça veut pas dire que ba oya na sima na yo bazo sala makambo malembe yo leki bango non est-ce que webi ezala ekutu ke non na tango mobutu banini wenge musique 4x4 BCBG donc bango pena donc ba manda mobutu ba kongulu bango nyonso bazalaka na bango on comprendre bazala pena na bango et on dit que Marie-Paul a reçu le grand succès les sous a beti ba grand chaos et on dit que les loto robi na pe musique ya jeune leader Innocent Balum toto bina fali toto bina ferry donc tu yeba que non peut-être mokili rosuka wana mais il faut faire beaucoup d'attention parce que mokili za nzambe to respectaka batu donc ngana za na respect batu trop mais soki moto zoya na ba makambo bongo nema tabino balobeli bapanzisango na ebite ke bozala contente ya koyoka makambo modèle wana. Bon, nous ne sommes pas contents. Est-ce que vous reprochez le gouvernement congolais, puisque il y a des personnes qui étudient, vous reprochez vraiment, puisque tant le but déjà que côté là, le comportement, on a posté au bâtiment, il ne fallait pas. Donc, vous reprochez le gouvernement congolais. Oui, je peux reprocher parce que je suis citoyen comme tout citoyen congolais. Donc, congolais, pardon. Tu vois, je peux aussi reprocher mon gouvernement. Si et seulement que non, il y a titre à gouvernement, je suis désolé. Je suis très désolé. Je serai désolé jusqu'au fin de ma vie.
Bien sûr, comment être désolé. Puisque... Je suis déçu même. Je ne peux pas dire désolé, là c'est un peu léger, mais je suis très déçu d'entendre ça et puis voilà, je suis très déçu. Je suis vraiment très déçu. Mais oui, très déçu, puisque tant que nous lancé des films à Tata Raphaël, c'est bien. Mais quand c'est juste de vérité en face, au milieu de son, vous allez chanter quoi? Puisque le préambule c'est bien, mais c'est ça de Tata Raphaël, c'est pas une mince affaire. Hein? Chanter quoi? Oh, Banze Monyo sur préambule déjà, Batubaye Biango. Il y a un mois déjà, il y a tout le monde sur le lobby que non. Oyoki préambule, na yoki angonze Monyo zamba moi yembelio elo. Alors, pour na kende wana na chela bango micro bando yemba wana, qu'est-ce qui manque? Il y a rien qui manque. Moni tunanine. Question zo tunangeza neti oyo peut-être bon ex-collègue azala raté, ba collègue nazala na bango na wenge musique à maison mère. Et ezali que non le roi de la forêt a pesinga une chance ya kosala album et puis ba songi ba kotiti ba changer à vie. Donc elle va changer à vue, je me suis dit que non bon, on a ba âge ba 50 ans plus eza ba décision moko ya sagesse. Mais elle a vie et changé donc nazalaki vraiment donc nabana ko se situer les sous vraiment quand je me suis décidé de ne pas enregistrer album au sein du groupe Wenge Musique à Maison on a sala on a ba poulet na Elizabeth il y a des collègues aussi qui disaient que non est-ce qu'il y a qu'on reçu ko sala album nzembo moko ka ya pamba o ko enregistrer ko kota studio et bi mon côté pour sala pe clip a ozoba moyen wana wapi mais babosa na que non j'ai des gens qui m'aiment beaucoup. Neti na kati ya Lubumbashi wana o toza télévision ni toto la Lubumbashi wana concept autre voilà donc na kati ya Lubumbashi ndenge bana Lubumbashi bazotala nga boy na kozala kobeta tolo te mais na kozala na 70% ya bana Lubumbashi o vraiment pesa nga confiance o balinga kanga par rapport à ba comportement, par rapport à chant nangai, par rapport à vision. Vous comprenez? Ba kulutu ebele bazana bino na kati ya Lubumbashi wana à l'occurrence kutu oaza paré nanga clet kabe ya korino plus important que l'école temps. Na yogi sa yena no sonité ke ba yebise ke allo petit na yo awa donc asali ba sex tap na salangote. On comprendre. Donc du coup j'ai nazana confiance ya Kinshasa, nazana confiance ya bana Changu, nana confiance ya bana quartier bana Kanluka, bana quartier Congo, bana Yolo, bana Masina, bana Ngaba, bana Mumbele, bana Mbinza au place nga nazali. Donc ceux qui na lobby qui na tcheli bana je suis sûr de moi. Et là bobo mon on est rêve mais ça rêve te. Quand King Kester disait que non nazoya Kinshasa na robeta stade de Martyr, bat bando mon on est lycée qui. Quand Weranson disait que na robeta stade de Martyr wana deux fois bon mon aki on est ni. Quand Jibem Piana disait que non nazo beta stade de Martyr donc c'est rien et c'est rien pour moi parce que je crois en moi, je crois aussi aux gens qui me qui me portent dans mon thème na bango quoi voilà. Merci Miel de son, vraiment, beau sentir que Miel de son s'est défoulé, voilà, c'est bien. Alors Miel de son, tous les Congolais, d'abord on gagne personnellement, on a ces plans à critique ou en athée. Alors quand les gens disent que Miel de son, c'est bien à Imbara bien sûr, mais Miel de son, musicien à Idiofa, musicien à Bandundu, Miel de son, j'ai un complexe, mais comment? C'est complexe, il y a ma casse, c'est complexe, yo vanda na Lubumbashi na Katangati. Lubumbashi na faina kin non suis congolais. Ben c'est ça que j'ai dit. Alors on a mis pour outil Lubumbashi na dénigré parce que naza na capitale. C'est du n'importe quoi. Ils ont n'importe quoi. Peut-être yo za botami na Lubumbashi autangi ba étude bien, au colis bien. Oliaka bien, mais mutu peut-être azana Kinshasa tangi malonga te, akomoko c'est la école, peut-être une école en otoko qui ne kuna diplôme d'état na eto yebi en ote et tout. Alors faut faire beaucoup d'attention d'insulter des gens qui viennent peut-être dans la province. Moi j'ai beaucoup de respect pour tous les Congolais. Vous voyez, nga naza leader ya Kinshasa te, naza leader ya ba Congolais. Naza leader ya musique ya Afrique. Lelo ezate parce que peut-être ndeko mo vanda na Uchuru
to na botembo ozo comprendre tellement azana art aye nga tellement azana Kinshasa na fingi que non yo non eza complexe au moni muta osala mamu c'est aza complexe donc ndenge vie kinkese aloba que non donc soit pante ngoto bobo toro comprendre soki muta osala makambo modèle wana tobeta musique na minute oyo napesi préambule yango wana banzembo tu banda début tina suka 3 génériques nyonso kitoko. Il y a des gens qui banda carrière na ye kobeta banini générique ata moko o ba sepela nango ezate jusqu'à aujourd'hui. Au sala album mobimba peut-être 20 titres mais ba sepeli kana nzembo moko. Mais ngana za mutongo auta idio fango. Abeti préambule 17 chansons. Sikoyo banango ya idio fango wana. Bazane sengote. Bazo vivre te. Bazo liate, bazo melate. Totika ko omoni yango na lobi que non je condamne les gens au ba pesa ba titre omoni bon Rosa non peut-être ambassadeur ya ba jeune ya Kitambo to ya nini ne so ba lobi ambassadeur ya jeune ya Congo. Mais le Congo c'est pas seulement Kinshasa. Détrompes-tu, monsieur? Parce qu'il y a cela au moni. Donc, Tilelo, jeune Moussou Bakanta, so le que Congo, c'est Kinshasa. Parce que peut-être, ti abotami à Koli, peut-être, parents n'ont pas ça chance, il y a peut-être Mbujimai, il y a Kananga, il y a Monedi, il est beau, il y a par exemple, Lubumbashi, Ajabo Mwana. Ya kokende peut-être moi vacances moko na Goma na aja bo mwana exiko peut-être zo mona Goma na kimukolo zo quand eza pays mususu OK kuno moni bat baolo ba Swahili na Kinshasa baolo ba lingalo quand ça net que non bango kuno ban non il faut pas chercher à dénigrer des gens parce que lelo na zanet na petit na nga dodo banina uta ki quitit mais siko soko moni azobi na peut-être petit mo abini na kini abini danger te oso pan mais moi qui quitte azobi na sous danger. Donc, Congo est à mon nene. Si vous avez Congo, un jour, vous avez la responsabilité à Congo. Parce que tu ne connais pas les Congos. Tu ne connais pas les Congos et puis tu ne respectes pas les gens. Tu ne respectes pas les Congolais. Alors, mais de son, ça va, ça tombe trop bien. Ton hobby Jacques Eno, bah, sous bêta générique, bah, cocaté, bêta générique, ça dure quoi, 6 chansons, mais je dis que bêta té. Mais de son, aux a fourri à une musique à maison mère, bino, aura attaqué générique, c'est des folies la vérité. Alors, ton hobby Jacques Eno, générique, ils ont simbaté. Mais de son, ta vérité, aux autres blanani. Non, j'ai pas besoin de citer les gens parce que, oui, tout sur la makamunangai. Donc, faire des dièses et tout, je donne seulement conseil. Les lois à facilité. Monite qui nous a tué 3 génériques. Monique, Oyoki 1, Oyoki 2, 3, Angere Zaona, sacrifice Zaona. Nankwakara. Là, moi, bêta boué, il y a Kimboka, côté moi, Boubama, ils ont sopana quoi. Petit moi, bien bien boué. On a générique, on est afro-folk. On les a titres moko ya Katiana. Ba générique ndé yango na misa. Moi j'aime ça. Vous voyez, donc c'est ça. Et ça kaka titre moko dansante. Ndenge mususu peza na Katiana donc timba. Hein? Timba wana peza pe dansante l'étincelle elle vient elle pas. Timba nzele timba. Timbela baya ya timba. Donc on les appelle na Katia disque, ils appellent ba chanson dansante mais ba générique ou ils appellent na keno ou lati zaiko ou lati wenge. Oniati sikoyo bozela kaire bokomona siko ba image nango bozwaka lokolo mais pona ko sepela déjà na son na ndenge ke na sakuba nango na audio no comment etikali ka bat bazozela ka ke no siko tobi nango ndenge nini babanda bavanda pena sweka bavandeli pena sweka pena bakangi baningisi pena lokolo na binisa bango na ndenge ya zaiko alobi kulutu Ngiama makanda de l'enfinda le viejo sanyo kalongo siko na binisa bango na ndenge ya zaiko likolo efungama mabele ningana bango babinati eza suka na ba générique akosakana te nayebi ke maître Socrate Gelor la miel donc maître Minar Nzuru wana baza na Lubumbashi nayebi ba contredire nga te parce baza na kati ya koyoka ngo déjà
l'honorable Dédé Mopassa azana kati ko sepela nango ko sakanate le full boss Fofo Konzi la bossanie pété donc Papi Kaki donc na sepeli na épée na PCP ba moté place azana na Lubumbashi quoi voilà donc ezate que kolobela mutu personnellement mais ça koloba yo moko yebi générique et ça étape mon père un peu difficile la musique na biso là que non ko bete peu ah nzembo moko mi balé ba sepeli mais générique boye batali ah zopan parce que générique coûte babina on a benzate so zo bina da générique na benza c'est que on me met on ndenge ya monsieur le professeur. Mais très chers internautes, vous suivez cette très belle chaîne Concept Out, je comprenais. C'est pas moi, c'est mes dessins. Avec que Babinara, na pantalon et aticité. Benzate, peut-être das Milandou, voilà. Babina na pantalon aticité, mais na benzate. Allez-y comprendre. Mais dessins, je veux savoir, n'habitez, puisque. Bah guerre on a sérieux moi je me rappelle le kota zamba le kota on a peine que de la fauna katika tumpanzi bo l'autre là mpanzi boé bah guerre on a pourquoi beaucoup de quand raté pourquoi parfois sous dans l'équipe il faut attaquer l'autre pourquoi mais n'est tu vas non émission on a attaqué déjà nani les gens comprennent non on a attaqué nani parce que Orotinda ba comprendre moi toujours peut ça conseil parce que même à taba jeune mususu ba rosa la kalinga ça la générique nae aluga tembenza ça un peu léger pour bien bien parce que même l'école de danse so yo côté de une école de danse au côté bazo bien na benza te une école de danse au monde peut-être bazana ba jogging bazana bilo moi elemba et tout donc pour na bien bien à l'aise et ça ko puis tout ça il faut apprendre pe ba o ba yebité avant une émission zo ba nzokande pour faire ça, il faut passer comme ça, il faut faire ça. Donc, tu vois, donc c'est un peu ça. Je m'attaque à personne. Je suis en train de dire ce que je peux transmettre à téléspectateurs ou bien à internautes ou à la vision. Comme le m'abêté, puisque en tant que générique moro boya, générique moro le cas, il y a un monsieur, à l'expliquer ici, un benz avec un autre voilà. C'est bon, en fait, il faut ce qu'au 8 ans reprocher au ABC que non, Nazala qui n'est pas artiste, moi, le biquet. Babina en ambenzate parce que Robina na bien te et ça n'est toujours que Robina générique là ti mon koto ya nani tout mais Roboma mon koto donc Robina nango parce que Robina que tu nango concert mais générique ça il faut se déchaîner à kosaranate parce que on est à la peine biniti na suka peno vani peno sentir na nzoto et je danser donc musala yango na pas si topona Attends, dans une tentée, on a mais on a presque émission était presque partout, Lubumbashi, Kolwezi, Kisangani, France, peut être Jodes Milanzu, Yoebi. Alors, mais de son, on a bien eu Nganga. Moi, personnellement, on a bien eu Nganga, puisque je me rappelle, concert, il y a le Bosso Betana Poto, tant on mati podium, mais de son, au Loba, mais de son double revolver chef de guerre. Il y avait deux musiciens comme ça. Bah contrat bah loba bah biki monsieur loba kutu keno revolver on zango ya ba miki et beta na côté mon vieux J3 et pour les beaux gars je me rappelle au comme moi ah là Omoni Kabila le père nous avait dit que non la guerre sera longue et populaire. Et comme la guerre sera longue et populaire. Donc guerre wana eza molai na guerre ba blessé de guerre ba bimaka ba ope ba kufaka na nzela bazali mais talaka na guerre yango tilio parce que eza ba prophétie ya carrière ya moto. Je me suis dit que non, c'est moi le chef de guerre double revolver meneur DG ezalaki na Bruxelles. Donc heureusement lelo nazana moko ya témoin o azalaki Hollanda un peu attentivement ba master na ngai mususu ba collègue ya tawana ba ope musu na kutaki ba seka yango mabe tanga na kombo mais ya kasi otangi kombo bani les deux puis comment les bogas et puis J3 aussi na yebi na loge en tout cas na pesi ba ombote place bazali na otina ko recommander bango kaka bayoka masasi eza ko beta manakati ya préambule. Donc frère nanga J3 donc que j'aime beaucoup
Cappuccino les Bougars. Bazwa tant koyoka préambule ba comprendre que message wana ezalaki fort. Yango wana moni message wana banda na lobaki yango na yeko sala na yeko bweta wana non vocal na pesa baboti no nini ezalaki déjà leki. Wana na yeko sala ba non 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 ne me quitte pas Thierry Congolo yokanga kaka ye lisusu frère na ngai Cappuccino ah non ngai pe kaka na nzembo na ngai fozala na yeko chela ye vocal ya nini ah mama yo bainga sa raison souci na motema yo préfère donc et sali siko que non vocal et bendi nzembo on comprend ndenge mo lisusu yeko sala na tawana mbala moko c'est bondo ya machine tete miel na nzembo na ngai fois banda vocal omoni siko place siko banda ah donc masasi siko bandi ko beta donc ba iba iteke no masasi wane ko beta ti lelo to komi na 2020 parce que concert na ebi susu ezana na 2007 2008 je crois on comprend mais lelo to za 2020 na 2020 on a banini zo monde no eke banini na lingi ozala molongani na mosusu te chéri okomisinga kiwele mon bébé mérite et beti lisuba masasi ezusu nzembo wana Diego musique ebendi lisusu et pesi pe lisusu souffle pas ya maestro Fabregas ozo band tulongwana dezu mokolanga ezalaki ndemo lili ebendi lisusu c'est-à-dire quoi? Ebendi nzembo. Ebendi, c'est parce que ngana bando tcha ba solo vocal na ba valer la chanson. Donc, bezane ti nzembo na kati ya nzembo. Nando tcha ba nzembo na kati ya ba nzembo. Ero cheli nzembo na yeme ocheli nzembo na kati ya nzembo. Ebenda ga nzembo na ti epesa ngo sous force. Ezane ti komi de nzembo moko boye na liboke moko na coffret moko. On comprend. Est-ce qu'il y a des sons? Et ça qui jalousie, puisque tout la concert, on a tant oyembi, basser mon assez, balinkara qui au bandela, au rakangu, al bikeno, à la un peu moins timide. Moi je sais, hein. Oh là là, tu es très bien informé. Bana Lubumbashi, c'est pourquoi moni, parce que biso ba tout autant en intérieur fait. Bon, nazo boya bande konanga tende tozana na kicha. Biso ba tout autant en intérieur, na mona neti bongo maile na biso za la makasi. Et ça pour notre lier ba bio, hein. Ah oui, hein, très naturel, voilà. Et vous allez pendenge ba pondu na biso utaka zamba penda wana eye moi mbisi ya maya kwilu budame banini moi bito yo utaka côté ka sumbalesa wana ya kawana kanyamaka c'est na ba pomme de terre wana non je suis en train de sentir que vraiment déontologie na yo eza autre. J'ai fait l'IFASIC, c'est ton bon là. Ah, merci beaucoup. En plus, na IFASIC, les sous-bas na IFASIC, nous sommes na linga bibango déjà mingi, donc merci beaucoup. Et à l'époque, oui, c'est comme aujourd'hui, c'est comme toujours. Peut-être, nazala un peu moins réservé, moins timide. Les là qui penana nyangoa, les rois la fuba bendi kutu t-shirt kutu koma kingo mulai ba. Voilà, qui t'a podium. Bulka ba benda nga penda kuna dona yemba na kati na bango. Non, c'était bien à l'époque. On les a ba belle époque, ba bon souvenir na nga ipe ya carrière, ouais, c'est un peu ça. Alors, Zaki Kobangate, ton Matimba moko na met de son chef de guerre double revolver. Et ça qui Kobanga Komata, Zaki ni pour le beloko wana. Non, naloba kiango par rapport à la vision. Moi, je travaille avec mon instinct. Et to betini niwana na sentir nga que non. Na obando beta masasi na désordre. Ba tout orchestre yo ba okendaka. Nenga na so ko kende na okende muta suka. Ils ont un message parce que lelo na bimisi yango na émission na yo, les gens peuvent faire l'analyse de voir que ba tout na wenge o nga na kuta ba tout na kuta ba kenda ka bango tout avanga. Ça veut dire quoi? Chef de guerre azwaka masasi kaka na suka soki ba soldat nyonso ba kufi wana ye mutu aza chef de guerre ye mutu ozalaki na nani azopesa plan banini bu mingi akufaka na bale na ye moko aotalaki no balie na nga nyonso baza te balie na nga nyonso baza te atali ndeni bu abwaki teni abwaki banani akoti bubu abimi na mboka keluka deuxième stratégie.
Ce que tu chef de guerre, mais de ça, ce que tu as lui bazalaki, vous avez toujours chef de guerre. Tu as bon tu balaki pour le but tu kei na simo, tu as beti masasi. Alors ton bazalaki c'est que bon équipe complet. Vous avez toujours chef de guerre. Toujours chef de guerre parce que bando bima mutu moko te bando zanga na podium air nazo beta yango mutu tu azana nazo tala. Aye na makambu na ye ba misusu azo beta bisongo ba misusu ba ke kuna ba maître ndenge za ba maître ya ba miyibi wana te ba maître wa miyibi ba kosa ba tu moni yo tala ba bimiselo ba mabanga ba ngolo ye mutu abetse na tala na sekinga ki gloire à Dieu parce que nzamba pesa ngai. Mais des sommes, ça a un sentiment. C'est pas émission, mais le passé aussi, ça l'a tout bien. On s'en moi, c'est maman Moukié. Puisque, l'étape pour on a, mon ama, il peut, banda ko lobake no, yende et en trois, et écoute na yo, na landa émission mo lobi, ba lobaka ke ngainde muna cha bango kal na longo, il fallait batika là, ba longo pourquoi. Mais des sons, et là ko on a ngamo tout n'aura pourquoi. Yende ano sala bino la laisse, mais il fallait botika là tant ya kenda ki. Pourquoi bolongo aki? Nani yango nga na tika lati na suka ti nga na tika lati na suka nga na bima pena na porte nga eza pena ke no babalisaka mwana me batekaka mwana te boyoka ngo te olingi na peso ba image annexe ou bien ndenge ni so koti na internet obeti omona ngo ke no nga naza oyo eza ke ye moko père le roi de la forêt afungolelanga porte apesi nzela donc na yebisi miel asala makambo soki naza na besoin un jour nakozwa pe téléphone na bengi bani donc tout ça na bonne relation nga naza te ke no na kima obi na longwe na ba raison ko lobaki o ndenge za boye kakola salaka nga boye bachilanga mal à l'aise o kuna ba futaka te o kuna botena longwa na ba raison mo te nga nde na kenda ko sala o ebimi lelo ozo comprendre te ke album mango eza béni eza na bénédiction ko sakana te na minito donc bénédiction ya ko sakana te. Aussi à la charité. Tout nyonso soki oyoki album ata ba artiste ata bana ba artiste ata kingani mutu nyonso oyoki album ozalaka ke oui d'accord je suis d'accord ils a travail mutu asali boulot donc je suis pas comme les autres na pono ebiso na longwa neti ba tututi nga eza pena ke non ba fongola porte banine ke non bima. Ezra kolongwa mais descend. Te mais non bima okoli kendo bala na sepela na message wana makasi o le roi lobananga kendo babalisa mwana bateka mwana ti. Alors mais de ça on ndenge nini comment on est bola qui on a vous avez bien avec Veranson très bien ba voyage mais soki mutalongo il faut attaquer président mais de ça nini ezara parce que ba président ba kama be kra soki mutalongo e benenge. Parce que baza très mal éduqué bato baloba bon excusez-moi de traiter les gens comme ça et ça par rapport à l'éducation il y a tout un chacun a ozalaka mabe des jours yo yaki azalaki mabete des jours okende nde akomi mabe obeba mbula nyonso sali na ye aza mabete mutu nyonso zala mabe mutu nyonso zala pena bolamu na ye batala kam côté ya mabe ya mutu te tala pe ba bien oya sala oyaki na lipapa mwa mulai ya nani bobani mutu azuyo kutu achio peut-être na ndako na ye apesi yo dama zozolia ba chéri ro neti mwana na ye lobi okeyo ko non lui aussi il a vraiment des mauvais côtés ya ye azape na ba bon côté na ye donc il faut mingi totala bolamu mutu asaleli yo ki otalaka mabe parce que yo pe erio kozala pena batu na yo okomona pe kake non bakomona pe ke presse na biso awa azosala mabe presse sali mabe mais soki déjà yo moko pesaki déjà exemple wana ye kutu pe afingaka nani avant ya longa pe na operation na fingi pe sani et comme si on était là au moins normal mais si yo comme ça qui est anormal neti biso ndenge tozala déjà que na banda na longwa wenge musique à maison mère ti lelo oyo kanga déjà interview moko bokino na so dénigrer les rois de la forêt na kotika la ko dénigrer parce que naza na tina na ngote et ko bakiselange eloko te et ko longola pe eloko te na kozala te na dénigrer na fingi peut-être mampata na fingi peut-être bana na katia poche na nga après na talibo evimbi mbongo ekoti ekotiselanga elo te siko ezokotiselanga rien pourquoi pas nakanga monoko nanga na vanda ngai
est-ce que vie nanga banda nazalaki peut-être na une année ti les jours où nga na kutana kana ye muto a bokolanga na vie nyonso wana ti na ye koma wana non. Par exemple même ata papa nanga ou bien grand frère nanga ou bien petit frère nanga tozwa na pe peut-être eloko mo bo sepeli pe te be ah ndeni père asombeli ka ye eloko nga apesi ngai te oyoki pe passer na minute wana oke na plateau de télévision vandi bando finga papa na bino faux papa kutu banini asombeli ka grand sœur nanga nini nga asombeli nga te aza faux papa osala ngota na osala ngota éducation ni na opesa bana ngai éducation ni na opesa bato balingaka musique yango obi bato batala yanga funa lakisa bango voix nanga ndenge nazo réfléchir et que non na lakisa bango ndenge ya kofinga mokolo to namna sala babilo mona tindi mutu sese yo finga menga koto na kangi na nteno kosenga pardon comme apasi et comme avec exercice peut-être au cantine sengi pardon bandimeli ngai mais peut-être mutu a sekio banini asepelika na temps na yambio mais asenga yango pe asenga pardon ngo avec courage to sola makambo bato te lo nga nazo boya yango wana nga soki ezaki yo zo lobela mutu en tout cas c'est mieux qu'on arrête là parce que moi je suis en train de faire l'analyse globale o ya ko aider ba jeune mususu bazoya na sima et tout bazolana. Alors, mieux de son, vous avez ma puisque d'abord on a fait le de côté moko boyer, le temps que moi $100 au coût de ma champagne, mais mieux de son, on a arrangé studio n'a parlé depuis longtemps. Studio n'a parlé depuis la maison mère. Ok, mais écoute que non ma boîte, moi $100 on a monique non on a béton champagne mais on a payé ta batterie. Mais de celui qui départ, on a bon on m'a dit que non un jour aucun. Pourquoi studio n'a parlé? Ben réponse on a eza neti mwana mo boza na ndako baparano bana mbongo bazotinda yo classe olinga okende te. Il faut savoir préparer l'avenir. Mutu peut-être condamner mutu azana ba idée ya bongo c'est que ozana vision te ozana ambition te. Neti ndenge yo oza boye banini. Je crois pas que caméra ozo sela o ba pesi na chaîne na Lubumbashi. Et kozala pe que yo moko tala somi mo DSLR banini ebi ke na ko tambola ngo na raté image te. PDG Audace Milan. Donc le PDG Audace Milan. Audace Milan. Na yo ka komona neti za na Europe za na Europe na Suède. Ouais. Bana Suède nyonso na pesi bango mbote. Donc eza geste bien. Olegi na minito so atindela ki mbati moko na 2018 déjà nzuluki mais caméra au moni qui ozo salon musala olongwe tu ko zo pe image ami elle ko zo pe ndego mususu donc et pendant nga eza message pour na ba jeune pour na batu nyonso basala nani pour dire que la vie ça se prépare parce que lelo ko produire album avec 17-18 titres et puis ezaka kayango te mutu na enregistré parce que eza banzembo siko to sélectionné pour ebima na enregistré plus de 40 chansons. J'ai moins plus ou moins si je me trompe pas 47 quelque chose au tozanango déjà enregistré. Mais ezaka na 20 chansons au ezaki to et les cas déjà na ba mastering bani les autres là ezaki to surtout choisir ngo bani na minito nakova nangai soki kino be deuxième album nange kozala ka kino peut-être bon mutu oyo azul on alinga somba nzembo bien na o de dinga nzembo et tout nazozwa ka kombo nazobamba kaka na linze monangeza na sujet moko ya boy na bani ko fete na tali oyo nzembo eza na même sujet oyo azolinga wana nazu yango peut-être moi modification mo ya mikie et c'est fini parce que na olinga te na deuxième disque nanga na umela deuxième album na umela te deuxième album ezala que non parce que j'ai presque 47 chansons parce que non la sala qui mabe ya kozala peut-être na home studio na du coup ba jeune mususu bazwa ki pe courage na sima nanga même ba kulutu mususu et ba yoki na zolo belango ba kulutu mususu bazwa ki na ba jeune mususu bazwa pe courage ça moi home studio na habilité tout donc Congo il faut changer. Merci Miel de Son. Nous acheminons vers la fin de cette émission, mes très chers internautes. Alors Miel de Son,
Est-ce que vous avez bien, maman Sanayo, vous en avez une musique à maison, est-ce que vous avez un bon tir? Oui, que banda to bandi émission tu lingo chité opposé ngana question en préambule te apparemment ngamu tunazo loba siko préambule. Ozotu nanga plus ba question ba massa nanga. Bango lelo muna mutu ana vie na ye. Donc tozalaka ensemble mutu na mutu lelo azo sala coin na ye azana vie na ye nsambe azo sunga biso nyonso na yoki te ke moko azana koma to moko aza akoma liboma to moko non batu tout baza bien donc totika bakombo na bango tolusola kombo ya miel parce que moni naza na makambo ebele tokokoloba donc émission oyo eza ya liboso peut-être ero kozongaka lisusu tokosala susu mosusu mais pour l'instant grande ligne oyo tozosolola eza préambule donc l'album préambule eza déjà disponible na baplateforme tout ya téléchargement bientôt déjà clip eza déjà tozobanda déjà kolancer yango na basemaine ya les 15 et puis à ce qui concerne Ndengo Tuni question non parce que pour le respect il y a question à eux en tant que journaliste je suis en bon terme avec tout le monde sauf les gens qui respectent pas les gens moi je respecte pas les gens qui me respectent pas donc c'est ça devise nganazala nangwana parce que j'aime voir les gens qui respectent les autres et puis ngai pe bazo respecter ngai du coup peut-être là mais tout le monde on est en bon terme avec tout le monde Bao Baza respectueux quoi voilà. Merci pour le rappel. Parlons un peu préambule puisque sur le bilan côté PDG Odes Milandou j'ai un peu mon mabé. Alors bien de son piraterie ma casse. Au Messi préambule. Est-ce que vous avez raté que non et bêta ou ça va succès mais il faut que ça peut moins loco. Alors pour la piraterie au travail on a un makamona tolela ngo trop titolemba. To comment otala kana misu. Mais yango no moni ke na sali nano tiki yango na ba plateforme ndenge tikali na ba plateforme ya téléchargement bo ba télécharger yango nano et puis nazotala na mécanisme nini tokosala na mécanisme nini ba CD na biso efo ebima parce que ebimi eza na ba coin o tokotika ngo tak 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 parce que nayebi ke baosomba ngo lokola nguba na ndenge bato bazolinga album wana donc bazozela kaka ba CD wana baosomba ngo lokola nguba nasengi mpe kaka ke tosenga ngo tous les jours bakonzi basunga biso po soki bosungi biso te musicien aza na kati ya kosouffrir tala neti lelo nasali album na ba effort na nga moko ba effort personnel naza na producteur te sopane peut-être ceux qui ba mécène to batu ya mutema malamu bakozala kotaki petit wana alakisi effort ya mwana mobali pourquoi pas to cha epoa donc ma porte est grandement ouverte pour na ba soutien na bino pour na ba appui na bino coup de pouce na bino quoi parce que musique on a ça les en a valeur makasi donc to pesa ngo valeur nango ba oyo vraiment balingaka musique ya Congo parce que côté piraterie déjà ndingo zolo ba wana tozo souffrir nango donc mais ba mécène yango na omoni ke nazo citer ba vie na ngai ba fofo konzi bulldozer nazo citer ba l'honorable Dédé Mopassa l'honorable Dédé Lengi na PCP Mbote Place Azali Klets Kabe ya Corino plus important que les coltans donc bachalo boko basunga petit na bango pour na œuvre et musique na biso pe ba œuvre on azana ngo ekende un peu plus loin quoi voilà donc c'est un peu ça. Oui alors mieux de ça il faut penser biso pe puisque moni ba congolais ba na culture ya téléchargement te ba culture ya côté ba nestroté est-ce que au penser que même ba chaîne na biso ya awa on met un peu ko balancer ka puisque de tout la culture wana ya côté internet. Oui donc na ba radio déjà ezo betanango sur Top Congo Kin 24 RTVS 1 Barali B1 RTGA na ba radio à place ça déjà bazana quelques titres bazana kati déjà obetango yango na biso ke ba clip déjà na chaîne YouTube na biso ya miel de son officiel abonnez-vous déjà monika so tali émission oyo
mbala mon kande na zolo baboy kota pena beta miel de son officiel au s'abonner na place à cloche wana pena temps au s'abonner pena et tout au vandi po kalate bon bando zo ba clip na bino donc tozo banda promotion proprement dite na semaine ya le 15. Alors Zobangate Batbabi ah mais des sons fakata single album talaba chanson et bang shote mais des sons elingai bakisanga soki banzembo eza mabe soki bato bandimi yango te. Oui, kobanga ezala nango avant que plan ebima ozoyeba te bon erebimi nando kanisa bayebisanga ke nzembo oyo ah yango nde danger mais papa misusu wana pena bunda nano mais oh nayoki 4 chansons suka nayoka na 5e nemso nayoki 5e mystique nayoka 6e nayoki 6e nayoka 7e nayoka 8e nayoka 15e nayoka 17e album esa nini esili sekelakisi ke album ekangi nango mais de soyebi ke okoza na 5 voitures 6 voitures mais voiture moko to mbalo c'est pas non makasi ya soko ba chanson wana mindengo wana yo mo boza conscient ko tali pena bobi ah atama 10 ou 5 onde kangi penza makasi nde zo c'est pas non makasi sani ya mapa eza neti otie sani ya mapa yo loba ona osepela na lipa o makasi non ya ba mapa nyonso eza ya 500 francs c'est que basali yango na dimension moko nyonso eza kitoko otala soki baparole ya mafuta eza mpe baparole ka mafuta na nyonso tout donc sikoyo le problème ane que embarras du choix donc naa na choix kosala te nyonso eza bana na ngai bango nyonso baza kitoko balandi kitoko ya papa na bango balandi mais des sons embela biso ok c'est bien tout ça besoin peut que balon la biso ba kapé mob extrait nzimbo yo wana oui c'est na mutu déjà na mutu déjà te nyonso eza na mutu ta nyonso boye tangonga nyonso eza na mutu donc neti make sense. Après nestant pongi katani ndoto esili nazongeli kolela na ngai ya mikolo nyonso nayekola ta magi na bongola ndoto realite po kolela ekoma koseka yo kelengi déception ekoma affection koswana ekoma dialogue yo kelengi bitumba ekoma mabina yo kelengi ngambizo nakoma le papillon napumbwa likolo ya bafololo yo kelengi eza neti mosusu ezana nazanga nanga mboka mobimba sheri te o yakokisaka baposebele na mbala moko nazanga nanga tout le monde kletka beate ajouaka ba plusieurs rôles à même instant Vinanga Alpha Mouya Soga Yoki donc naibité banzembo zali. J'en profite de saluer mon cher père colonel Moisseau, mon frère, mon papa. Vraiment PDG de Simland, on est ensemble mais de ce c'est qu'ils années. Zawana Elesmba. Elesmba mamoun Elesmba. Loketa bébé, maman bilengi bilengi. Bilenga chérie, ezanga sukanga. Zopan. Donc wana ndenge balobaki no liwa bile ya bolingo bakabaka te supa bolingo bamelaka se moto moko nakomi otuna oyanga nani akomi omela na mosika mbokani die merci nani yango ameli ya utnanga nani ameli leka ye na ngai Isolé, isolé, ngai moko melabe, elesmba mamu elesmba. Mais c'est que yanni. Parce que nous même baka, tu vois quand on a ba télé tout et tout, mais en live ben bon ça c'est pena qui met des sons c'est que les années na parlé bon na lilio mais vous ça kaka. On t'apesi motema na ye, anti dans la gentil. Comme on est humate, ils a affaire à love. Na bona koma na basusu, balekisela ngatango ye. Bolingo mabe, bolingo mabe. Imba.
Je suis avec mes deux sons, mes très chers internautes. Vous nous suivez de partout. Oh, si vous êtes au Balamakam. Voilà. Au Balamakam. Vas-y. Moi, si Andumba tapi mbongo na ye. Kuregrete te po ebite pasi ya mona kana butu. Mota tuti libaku na diama ata ekati ye mosapi. Akolela te po esengwa diama ekosilisa pasi nyonso. Bosekanga te po boyebi te pasi nazomona na bolingo yo. Obala makambo, obala pete makambo mama. Obala makambo, obala pete makambo. Bolingo nyokola député na ndako na parlement voter la loi contre la famille. Obala makambo. Obala te makambo. Alors bien de son. Pour nous soyez mes bien. Nous sommes na idiot fat. Parce que idiot fat voilà. Bah oui que bien de son. Tant que maison mais répétition à liboso kita idiot fat. On les a conseillé à liboso na no tester na nous c'est ça bololo ndeni ba beta ba stade. Pour nga naza descendant. Na descendant na bando tester ndeni ba beta ba stade na kei na beti stade deux fois plein na comprendre que noté. Batu oyo makila bazana ngo na makilo batu bazana capital bazaka ndenge moko. Jour na robeta stade na capital na rotoni sango. Vouloir ou pas parce que nga naza mbora misara descendant. Concert on a mis des choses yemba toujours double revolver. Ezakani neza ba misiba bike na kota idiot fa on double revolver za makambo. Ba moto esprit mo blablo ndingona. Te bandika la ti yoko to ebi histoire, ebi sike bandaka. Eza démonstration ya force. Eza ba démonstration ya force pour dire que je crois en moi, je crois en mon travail, je crois aux gens qui nous suivent, aux gens qui me respectent, aux gens qui me soutiennent. Je crois na ba mourir à bonne musique de partout bazali. Yango na lobake non, je suis un chef de guerre double revolver parce que la guerre sera longue et populaire. Mais des sons obscénité au travail de banane. Ba texte est bien. Et ça m'a bête so dévaler que no yo mon travail quand yo moko. Ça m'a bête pétant pour ba texte est bien. Si na travaillé na baninga, j'ai travaillé avec mon frère Engi Lamiel Magie. J'ai travaillé avec mon petit frère cadet Lévit Lamiel. J'ai travaillé avec mes ingénieurs, Papi Pelbejaz et Guilain Tamba, JP Kiss, dans Nzembo à Trésor pour tout. Vous comprenez? J'ai travaillé aussi avec mes jeunes frères. Il y a travaillé à M. Labé Ben. Donc, za moko pe a idenga pe na kati ya disco. Donc, na travaillé na Serge Kabango. Na travaillé na Mbentenge pe a travaillé, pourquoi pas, on a travaillé na serre na ngai de Vos Ngoma, oto yembi na ye nzembo ya siba. Rabuni, Rabuni, Shila Rabuni Yoshua. Basi boye tamba kanja mosantu katoliko, akoboka chapelle mbangwe. Donc c'est oiseau yemba na dimension moko, tout ça là bana. J'ai travaillé avec des gens, j'ai pas travaillé seul. Félicitations. Mais bah cœur et belé zawana na sali pe on a doublé na PCP lenga donc j'ai acquis beaucoup d'expérience dans l'album. Mais des sons est-ce que tu as surprise ya ba featuring na kationate? Si on a eu son side featuring na ser na moko de Voice Ngoma. Azape na Kinshasa donc chanteuse moko batu ba découvrir na mingi te mais ba découvrir les sous makasi na album préambule na sali featuring na frère na moko Chris Agadjo ya za angolais na imbi na nzembo ya aller sans retour ya ke babilo moko amor chiriniti baby you aqui fica lá lancer do mi fica lancer do mi. Mais des sauts on va jouer qui travailler na Kaduna Binopé. Je me rappelle mais des sons papa avait voulu toujours que autant ganchik et je me rappelle Akufaki Kaka Tangu Kada comme la première radio à moi que je me trompe. Mais des sons aujourd'hui tu es musicien. Autant rabo, tu regrettes quelque chose? Ben je regrette rien du tout parce que j'ai eu cette chance là que tout le monde dans ma famille a joué qui chance à Kotanga
naza na charge te lelo à part charge ya bana nanga que charge ya kotala ke petit nanga o atangi ata primaire te to bando ça non lelo nako bando tanga te ke ba collègue nanga na tanga na ba collègue ba ministre na tanga ba collègue banante nga nako tanga siko ke non mon petit frère maître Socrate Lamiel aza inspecteur lelo na kati ya Lubumbashi wana nako loba ke non petit frère na ngai Raquel Lamiel aza médecin de formation o ezaki azui diplôme na ye ya médecine na université de Lubumbashi na Kasapa omoni siko tolo efuna beta ezaki non mon cadet Lévite Lamiel aza informaticien ya formation o ezaki non azotanga na ezipa o ezaki non réalisation ebele mutu soko kanisa que non voilà oh affiche wana peut-être des salles mais non na salles na kati ya ndako nanga donc j'ai réalisé mon album l'honneur naza nango eza parce que j'ai réalisé avec ma famille aussi vous voyez avec ma famille réalisation nango ezala elengi trop ezate ke lona lobaki no grand frère nani ba pire vie nanga mo ya quartier baza ba ministre non j'ai cet honneur là de dire aujourd'hui que peut-être mon grand cousin Willy Ngompos aza ministre na ko lobaki no mon grand cousin Obemina ko était le président de l'Assemblée nationale pendant 5 ou 6 ans na ko lobaki no lelo que non mon grand frère Lamiel omoni ezala bien aux autant famille parce que c'est une chance à étudier à côté. Merci, Maître Desson. Nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Je dirais seulement merci beaucoup aux gens qui ont besoin temps vraiment à revendre à côté la biso Rolanda biso. Donc na o nyonso biso to lobby na ba propos na biso donc ce qui est blessé moto donc alimbisa biso mais na ebi que eza plus ba propos moko éducatif ou eza que tellement émission na ebi que hotel ma mingi na Lubumbashi bana Lubumbashi baza na moi mentalité moko boye ya bango je respecte beaucoup ba habitants ya ba Lushwa na Lushwaze donc voilà quoi donc je vous porte dans mon cœur dernier message nanga ezaka abonnez-vous massivement na chaîne YouTube na biso ya Miel de Son officiel. Continuez à acheter notre album préambule sur toutes les plateformes et téléchargement et encore abonnez-vous na Instagram ya Miel de Son officiel, YouTube, Facebook Miel de Son officiel, YouTube, Twitter. Donc s'il y a des messages, des suggestions, des conseils, des contributions, des soutiens, en tout cas n'hésitez pas de nous contacter et puis voilà, c'est un peu ça. Je dirais merci beaucoup non ba universitaire nyonso ya Kasapa. Merci beaucoup na bana Kolosi, na bana Likasi bana Kamba na Kamalondo na kati ya Lubumbashi bana golf Roacho Carrefour donc bana Kasumbalesa donc ba déclarant nyonso donc Miel de Son vous porte dans son cœur là donc je vous aime énormément donc voilà Oulandara émission Oyo na sentir que il est jeune mais bongo na ye eloko nazo de l'obeza eloko bongo merci beaucoup pour ça c'est pourquoi on a comprendre pena que non biso bana to uta intérieur donc tozala na mwa makambo boyango sikoyo na décomplexé bandeko nanga nyonso ya katanga eza boza na province mais boza mayele fort. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. C'était Miel de ce qu'on avait réussi dans cette très belle chaîne concept Taucho. Merci donc à PDG Audace Milandou. Abonnez-vous massivement dans cette très belle chaîne concept Taucho. Si vous avez aimé cette émission, tenez à remercier toute l'équipe technique de concept qui m'ont tenu compagnie. Sans oublier Eretiwata, on est ensemble, Lubumbashi, Kinshasa. Vraiment, vous êtes très très nombreux. Je vous aime beaucoup. Si vous voulez me contacter, appelez-moi au 090 735 31 03 090 735 31 03. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bye bye.